Kwendo komi boy. Non, na bota mabongo te na bota ni nazala na ngabien malade yo ko so ngai na kimkolo yangone Zipasi na lokolo. Na zipasi. Siko yo wana oza mutapasi osala sapatu. Okoyebisa nini na bilenge oyo baza pe lokola yo kasi bafani na balabala kosengaka bato biloko. Bon, seulement neti bango nayebi te na ndenge ya famille na ye bakwa amesana na ye kosenga me epai na biso kosenga wana namonaka ngo ezokitisa ngai valeur na kosenga nakende kosenga nakende boye en tout cas wana pena nakoka mbote ndeko mbote nomo koyeba kombo na yo kombo nanga Tumbu Charles ndeko Tumbu Charles okuti awa na centre behandicapé oyo ozali na pasi esika nini ngai nazali na pasi na makolo parce que en plus que nazali coordonné ya awa naza coordonné makasi na bimisi mpe ebele oyo eza association na biso tozali awa na veni pola na commune ya Lelenge oyo avandi kuna ye azali elevi na ngai nde nazolakisa mosala en plus biso totambolaka na pasi bamisusu okomona bango na balabala bake kosenga biso na jare wana tozalaka na moto yango wana président na biso osungu lelo asalaki systeme wana fo tosala mo eloko moko boye toyebisa mpe bandeko misusu tozosala basandale ya basi awa ya bamibali komonte na basulie bato baza na makolo normal bazolata na bamisala misusu eza batailleur mpe bazali bakordonne mpe bazali neti nga moko naza maître ya makasi nayekola mosala wana très bien comme tel tosengi na bakonzi ya mboka basonga biso mambo ya biloko ya mosala oyo ezangi wana toza na difficulté ya kotambola makambo ebele naza responsable ya 4 enfants mwana nga liboso kombo na ye gracia mibale wana mapasa meshak na shadrak oyo ya suka bien possible sengi na bakonzi ya mboka basoutenir biso neti na biloko ya mosala awa tozangi biloko ebele oyo eza ke mosala na biso ekende liboso mbote na tokuti yo awa oza kosala awa toza na lisanga na biso toza na fete na biso na defilme toza na fete na biso awa namona toza na eseko makasi tosepela na lolenga na biso toza bamama taye totoma bilamba toza bosoutenir biso batya biso loboko mpona mosala na biso ya contine bosomela biso bamashine babilamba bamettre riba basizo toza posa mosala bosoutenir biso bosoki koyebisa bilenge basi nini oyo baza lokola yo banimonaka lokola pamba nayebisa bango lolenge oyo toza ifo oyeba mosala oza na difficulté ya kotambola mpe ezosala maboko mpe ezosala kami mpo oyeba mpe ka mosala maboko kozala na valeur mpo bavalide bamona biso etini te tozala na valeur te biso tomitala lolenge na biso oyo toza na kapasité na biso bino mpe botya biso loboko komona Anaeti oza na pasi na loboko to na lokolo ana pasi ya makolo obotama bongo to obotamaka no malamu nde ozwi pasi nabotama malamu nsima nde malade ye kozwanga obotama malamu nde nsima maladi ye kozwa sikoyo osalaka nini nasalaka couture osala couture osotonga mpe bilamba bato balati natongaka sikoyo koyebisa na bilenge oyo baza mpe lokola yo baza na balabala bazosenga na esika balukaluka ndenge oyo ozosalaka oyebisa bango nini comme conseil napesi bango parce que na français balobi que je suis faire de ce que je suis pas sepela lolenge oyo azali amimona te lokola beli aza moto akolela moto akosengasenga te po asepela lolenge azali parce que soki makolo ebeli mutu na maboko esala esengeli aluka ata maboko esala mutu ezotravaille eza malamu ke kosengasenga loko anga nde nazabu natongaka parce que so navandi mala ntongo liboso ya machine ti mpo koyekoka 1000 fois 2000 ezangaka te na place ndenge esengeba mutu mutu wana mpe aza mutu akolemba lelo apesi yo lobi akofatigue mpo kosala so makolo ebeli maboko ezosala
bongo lesika otongaka boza mikakatano te esika totonga mikakatano ezali lokola nga na problème ya machine natongaka na machine ya bato mosusu aza normal azomona lokola ke donc gena mombwe mais lokola mikakatano eza esengeli asengi bakonzi oyo baza liboso mpo kosoutenir biso na place lee nasenga lobi nasenga so basoutenir nga bapesinga machine eza très nécessaire mpo esungana okuti yo awa oza kobela na pasi pasi ya makolo oyo bandaka yo ndenge nini olobi donc osika un mois nde obandi maladi ya makolo bokosika mosala nini ozosa awa na kati ya centre otongaka ozoyekola kotonga kasi toza komona bilenge mingi bazali lokola yo kasi baza kotambola pambapamba na nzela kosenga yo koyebisa bilenge wana nini nayebi bango batika kosenga mamisala eza mingi soki baosenga wana eza bien te eza kombebisa biso kofingisa biso memikasi bongo sika okosenga nini na bakambi ya ekolo po te bino bozala malamu otobayameko basunga miso na mashini na banzela botutuka batutaola babele na nzela mabe moyo kokubaka babele eza te mpona banzela bamekaka ikanisa kukamba bandikape bamukupe noza handikape alutalaka ukulu natalaka sagesse esalanga baninga bazali délaissé bazali abandonné nako kosala nini peut-être biso nio tosangisa maboko po tolute tozwaka mwa possibilité ya kovivre okola mpe mokili ntango mpe ebosalaka biso alo biso moko tobanda peut-être kosala mwa geste mpo mokili mpe esunga biso elanda mpe biso ebuye biso alors yaki kozwa nakozwa makanisi walanga bino nabanda kobenga baninga tosalaka mwa eloko tosali mpe namoni ke eza kosima bano toza kobota mpe toza kobokela bango kaka na misala bandeko oyo toza kobotama na bango toza kovivre bango toza kosalisa bango kaka misala mpo bato baza na bonne volonté baza motema malamu mpe baza na mokili oyo te bazali basungaka biso mpe bapetaka biso mwa ngambo moke ata mwa ebele mpo misala yango etambolaka yango omoni na bino mpo tokenda kosengasenga na banzela eza soni eza mabe po biso mpe tokotaka mpe makilasi ndenge bamosusu mpe makota alors malamu so toyekole mwa misala maboko cordonnerie ke couture na misala maboko ezali misala oyo so tosali yango kosasa biso na vi na biso me ndenge na créer vraiment association na ngai depuis 1988 nabandeki nanu kosala en clandestinité après nekotala ke non il faut naluka mwa place navanda mpe nabenga baninga tosangisa mayele yango ye naye kozwa mwa place na 2003 komesa biso ya kala ye mpe azalaka mpe moto na biso na kati ya epopa azalaka mpe membre na kati ya association ye nde moto atika ngai awa apesanga place alors nabengelaka baninga po todevelopaka mwa baide yango vandi na mwasi na ngai aza kolambelanga madesu nalia naye koraisone nga bi nakoki otikela bandeko na ngai bandika mpe nini ye na mokili ntango na kobunga nini nakotikela bango lokola kado na mokili po batekosone ke bapersone handicapé toza lokola trois oyo basalaka mpasi mingi na motema soki otali bango bato wana trois catégorie wana bapersone handicapé moko akokotambola na mabele moko na velo moko na nzete lokola biso do nakanisi bato wana bangoni bapesaka mawa mingi na bato ya mokili po bandikape mosusu komona azokotenga bana ye azali handikape me epesaka mingi mawa te na bato kasi na biso okomona moto ya nzete mobali kitoko lokolaka par exemple tali na kotambolaka na banzete bato bakoloka mawa peut-être alokoka kotambola na se na velo donc namoni naye kosala examen de conscience ya bino lokola trois catégorie epesaka bato mpasi na motema alors trois catégorie wana bakobenga bapersone handicapé bango wana bavéritable personne handicapé alors bazali na besoin ya kozala aide
po bango makoki mpenza mpona kosouvenir babesoin ezali te alo naki kovanda na desine ndosala desi ngai bongo mpe naki kotala ke foto ya onu balakisaka biso na mwa eloko moko boye lokola moto avandi na velo ngabi moko na foto ya onu na oyo ngai na kofonde na moniki oyo ya ngai koleka impact parce que oyo ya onu wana so olakisa yango bato bakomprenaka te surtout bato batanga te moye comprendre mwa foto wana onu ya sala eza kolakisa ndika mpe esalaka mpenza mawa mingi te alo ngai naye kobota idenga bino nasala oyo ya ngai mpo ekozala na impact mpenza ke motu soki atali yango mpe esali ye mawa alo yango na kobota ide wana nasali foto wana logo wana nekobimisa yango pesi bandika mpe ketala kosiko ndenge koma epanzala mokili mobimba rdc okende kisangani ezali okende lumbasi ezali okende bakongo kongo ezali donc ngai oyo wana ezali lokola loyandika mpe le plus adulé de l'rdc ngai wana à travers cette photo là biso tuna raisonne ngabi bango mpe bazala na drapeau moko boye ekozalaka ya biso bandika mpe soki etelemi na place site bandika mpe baza kovivre ala eloko wana bayeba bien ke bandika mpe baza kovivre alo yango nasalaki lisusu akamateka foto na fonda na mina eza na 3 couleur ndenge osala drapeau po nazosala drapeau nakomemisa ngo alors eza na 3 couleur ya pembe ya jaune ya mwandambo ya vert donc signification nango ezali mpe tukolakisa mpe mosala maboko mpe toyebi yango ayeba mpe mosala maboko cordonnerie couture makambo ebele ezali awa alors yango tosangani awa il faut tosangana tobongisa bayida yango mpo tokolisa susu mayele yango oyo bino toyekola na bakonzi ya mboka comme d'habitude bango nde basimi mboka te oyo baza na misolo na maboko ezali bango mpo nini babosanaka biso toza mpe bato no tozali mpe bato bakoki koya kosunga biso mama olive sito yo nde mama motema malamu yo kaka toyebi éviter les risques de friction et de compréhension, soucieux de mettre à la disposition des différents responsables des unités des forces armées un document de mettre tout le monde d'accord sur la manière de vivre les uns aux côtés des autres en vue de la bonne marche de nos forces armées. Le chef d'état-major général a signé en date du 13 janvier 2015 la décision numéro 0001 qui fixe et réglemente les types de relations de subordination et de collaboration et de coordination qui doivent désormais exister au sein de nos forces armées. Nous vous proposons d'écouter à ce sujet le général-major Moya Dongotongo Jean-Pierre, le commandant du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale. C'est dans le souci de réussir la mise en œuvre du plan de la réforme des forces armées que le chef d'état-major général a mis à la disposition des différents responsables militaires un ouvrage sous forme de directive qui constitue un modus vivendi pour la bonne marche de toutes les unités militaires issues du dit plan. Cette directive définit les différentes sortes de relations qui doivent régir le comportement ainsi que la conduite des différents commandants des unités de nos forces armées, les uns par rapport aux autres, tant en opération que hors des opérations. Je veux d'abord commencer par énumérer ces différentes relations au sein des forces armées. Après les avoir énumérées, en donner une brève définition. Ainsi, il y a 3 genres de relations. Il y a les relations de subordination, il y a les relations de coordination et il y a les relations
de collaboration. Les relations de subordination, comme le dit si bien le terme, définissent la nature, l'étendue du pouvoir, ainsi que les responsabilités des commandants par rapport aux unités ou aux commandants des unités qui leur sont subordonnées. Il y a, en second lieu, les relations de coordination. Ces relations définissent les rapports entre le commandant des différentes unités n'ayant aucune relation de subordination, ce que nous avons défini avant, du chef au subordonné. Mais ici, les relations de coordination, ce sont des relations qui n'ont aucun rapport de subordination. Mais, comme les unités sont souvent engagées dans une même opération et ou dans le même espace, il faut qu'il y ait quand même un modus vivendi entre ces commandants des unités. En troisième lieu, il y a les relations de collaboration qui définissent les rapports entre les responsables des différentes structures militaires qui, elles non plus, n'ayant aucune relation de subordination, mais des attributions connexes, c'est-à-dire des attributions du même genre. Donc ces gens-là doivent avoir des relations de collaboration parce que engagés dans une opération où ils n'ont pas de relation de subordination, mais de coordination, parce que leurs missions sont plus ou moins connexes. Revenons maintenant en détail en ce qui concerne les relations de subordination. Les relations de subordination, nous pouvons aussi les scinder. Il y a ce qu'on appelle la subordination de commandement. Dans ces subordinations de commandement, il y a 3 stades. Il y a le commandement intégral, il y a le commandement aux ordres et il y a l'assise sous commandement. Nous allons définir plus en détail toutes ces relations plus tard. Mais ici, je les énumère d'abord. Les relations de subordination sont de 2 catégories. Il y a la subordination sous commandement et la subordination sous contrôle. En ce qui concerne les subordinations sous commandement, il y a 3 sortes de sous-commandement. Il y a le sous-commandement opérationnel, il y a le sous-commandement tactique et le sous-commandement territorial. Quant aux subordinations de contrôle, il y en a de 4 sortes. Il y a le commandement sous contrôle opérationnel, sous contrôle tactique, sous contrôle technique et sous contrôle administratif. Maintenant, quel est l'essentiel de chacun de ces subordinations? Relation de subordination. Il y a ce que nous avons énuméré tout à l'heure, c'est la subordination de commandement. Et là, il y a toute une panoplie de définitions. Le commandement intégral consiste à avoir le pouvoir de donner les ordres à ses subordonnés sous tous les aspects opérationnels et administratifs. Ainsi, le commandant d'un bataillon d'observation a des relations que nous appelons commandement intégral par rapport à son commandant des régiments. Ça veut dire quoi? C'est que le commandant des régiments peut donner tous les ordres qui existent à ce commandant d'un de ces bataillons, aussi bien au niveau des opérations, donc lui donner un ordre opérationnel, que vous allez occuper, par exemple, un tel objectif. Il a aussi le pouvoir de donner des ordres du point de vue logistique, comme il a aussi le pouvoir de donner des ordres du point de vue administratif. Quels ordres, par exemple, du point de vue administratif?
c'est que le commandant de régiment a le pouvoir de punir le commandant de son bataillon organique qui est sous son commandement intégral. Ce qui n'est pas l'objet de tous les autres commandements. Par exemple, le commandement aux ordres. Le commandant du régiment, lorsque il reçoit une mission opérationnelle et que l'autorité, en plus de ces 3 bataillons organiques, l'autorité peut lui ajouter un autre bataillon d'un autre régiment. Comme ça. Voilà, en tant que rapport. Cette unité-là qu'on lui a ajoutée n'est pas sous commandement intégral. Il est aux ordres. Donc, ce qui fait que le commandant du régiment ne peut pas proposer, par exemple, que les officiers ou les éléments du bataillon qu'on lui a ajoutés soient mutés ou qu'il leur propose à une promotion. Vous voyez la différence entre le commandement intégral et le commandement aux ordres. C'est pour les missions opérationnelles. Donc, lorsqu'il va donner des objectifs à ces 3 bataillons organiques, par exemple d'occuper une localité ou de défendre telle route, il peut, dans la même catégorie, donner aussi les mêmes ordres à ces bataillons qu'on lui a mis aux ordres. Vous voyez la différence? Il y a maintenant subordination sous commandement. Vous voyez bien que ici il y a un terme sous qui vient, c'est un terme restrictif qui vient restreindre le pouvoir du commandant régiment par rapport à une unité qu'on a mis sous commandement opérationnel, par exemple. Nous avons vu que à ces régiments qui a 3 bataillons organiques, on a ajouté un bataillon aux ordres. Et je vous ai dit l'étendue du pouvoir du commandant régiment par rapport à ces bataillons aux ordres. Mais l'autorité peut lui mettre une autre unité, un autre bataillon, mais cette fois sous commandement opérationnel. Quelle est la différence entre sous commandement aux ordres et sous commandement opérationnel? Pour une unité qui est sous commandement opérationnel, l'autorité a le pouvoir de lui assigner des tâches, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux ordres. Il peut la déployer, il peut réaffecter ses forces. Ça veut dire quoi? Il peut prendre une des compagnies de ces bataillons pour l'affecter à l'autre bataillon, par exemple au bataillon qui lui était mis aux ordres, parce que dans le cadre des opérations. Donc c'est pour mieux réussir ces opérations. Un régiment d'infanterie en opération dans un secteur opérationnel. C'est ainsi que, par exemple, dans un secteur opérationnel, l'autorité, le chef d'état-major général, peut détacher un régiment et le mettre sous commandement opérationnel du commandant de la zone de défense. Donc le commandant de la zone de défense peut attribuer un quartier pour ce commandant régiment. Il peut la déployer, il peut réaffecter ses forces, il peut prendre, dire, commandant régiment, vous mettez à ma disposition un de vos bataillons que je veux réaffecter à la brigade de défense principale. Il y a aussi sous commandement tactique. Le commandant qui reçoit une unité sous commandement tactique a le pouvoir de l'utiliser uniquement pour la mission définie par l'autorité supérieure. Exemple, une compagnie de génie matériel en opération dans un secteur opérationnel. Le commandant secteur peut uniquement dans le cadre de ces missions attribuées par l'autorité supérieure, matériel de franchissement. Il ne peut pas employer cette unité de génie, par exemple, pour l'ouverture d'une itinéraire, ou bien créer des abattis sur un accès. Non. Tactiquement, que pour le cadre de ces missions qui lui
missions définies par l'autorité supérieure, c'est-à-dire génie matériel. Lorsqu'on va lui donner une mission de faire traverser une compagnie ou un bataillon, une rivière, oui, cette unité de génie matériel est sous commandement tactique. Commandement territorial, c'est le pouvoir d'utiliser cette unité uniquement pour les missions territoriales de police ou de défense. Un bataillon d'infanterie en reconditionnement dans une base militaire. Ce bataillon est venu pour être reconditionné, pour être entraîné, pour être rééquipé en matériel. Mais si d'aventure la base militaire est attaquée, le commandant de la base a la mission de défendre la base. Mais il y a un bataillon qui est là pour l'entraînement ou pour le reconditionnement. Le commandant de la base a le pouvoir de lui dire stop d'abord votre entraînement, venez d'abord, je vous donne tel quartier de la base que vous allez défendre. C'est ce qu'on appelle le sous-commandement territorial. Maintenant, subordination de contrôle. Donc la subordination de contrôle doit toujours être mentionnée par l'autorité supérieure qui donne ce pouvoir. Donc le pouvoir doit toujours être suivi d'une indication restrictive, précisant les domaines où le contrôle est transféré. Il est toujours limité aux activités prescrites par l'autorité d'origine. Donc vous le voyez si bien que l'autre, c'était sous commandement, donc on peut lui donner des ordres, mais une unité sous contrôle, on ne peut pas lui donner des ordres. Ici, on a seulement la mission de contrôler les activités de cette unité. On ne donne pas des ordres de cette unité. On a un droit de regard, de contrôle dans le sens que cette unité réalise exactement rien que les missions lui données par l'autorité supérieure. Ici, il y a 4 exemples. Il y a sous contrôle opérationnel. C'est le pouvoir de donner des ordres pour la bonne exécution des activités prescrites par l'autorité supérieure avec des limitations en termes de nature, de mission, de temps et d'espace. Exemple, une escadrille de combat de forces armées, donc la force aérienne, est mise sous contrôle opérationnel en appui feu dans un secteur opérationnel. Donc, cette unité n'a pas la liberté de choisir son objectif. La liberté d'employer quelle méthode pour l'objectif qu'on lui a donné. Ainsi que le commandant secteur peut donner, il dit, dans le cadre du plan d'opération, il va mentionner que tel régiment bénéficiera de l'appui-feu qui sera donné par l'escadrille de combat. Appui-feu, c'est limite là. Mais c'est le commandant de l'escadrille de combat qui va choisir. Il a la possibilité d'employer soit des bombes, soit des missiles, soit des grenades. Donc le commandant secteur ne va pas lui dire non, il faudra employer mitrailleuses ou bombes. Non. Il lui dit seulement vous allez donner un appui-feu. Donc c'est le commandant de l'escadrille qui, vu le terrain, vu les possibilités qu'il a, qui va apprécier quelle arme il va employer, utiliser. Sous contrôle tactique. Pouvoir limiter dans le temps et l'espace de donner des ordres concernant les mouvements. Ici, on précise encore. Et les manœuvres nécessaires pour exécuter l'activité prescrite par l'autorité supérieure. C'est-à-dire, une unité, par exemple, un bataillon d'infanterie, qui quitte son régiment parce que affecté pour aller appuyer
un régiment. Mais ce régiment doit traverser, par exemple, un secteur opérationnel qui va à Badaka, première zone de défense, pour aller, je ne sais pas moi, à Kalemi. Mais il n'y a pas moyen qu'il passe directement à la deuxième zone de défense. Donc, il doit traverser la troisième zone de défense pour rejoindre la deuxième zone de défense. Mais pendant qu'il va faire cette opération, il est sous contrôle tactique du commandant du secteur. Il sait que cette unité, il n'a pas besoin de lui donner, mais il a reçu de l'autorité supérieure de faciliter sa traversée. Donc, le commandant secteur va lui donner un ordre de mouvement. Vous allez passer par là, parce que vous ne passez pas par là, parce qu'il y a des opérations par là. On ressent mieux le terrain. On ressent mieux le terrain. Il va lui faire un ordre de mouvement. Là, c'est sous contrôle tactique. Donc, cette unité qui va traverser ce secteur, pendant sa traversée de la troisième zone de défense, il est sous contrôle tactique du commandant de la troisième zone. Il couvre exclusivement des matières d'ordre technique. Par exemple, une direction des garnisons du SECAS qui se trouve dans une région militaire. Le commandant de la région militaire va seulement veiller, ne peut pas lui donner des ordres dans le cadre de cette mission techniques qui sont les missions du SECAS. Sensibilisation. Voilà, les sensibilisations et les... Donc, par exemple, le commandant de la garnison, lorsqu'il va faire son programme de sensibilisation, il va dire, bon, je veux parler de... Mais il ne va pas commencer à prendre les unités de la région pour commencer à leur faire des meetings politiques. Baninga tengwe kokie Papi gene tolo de la vie. Mokote kwensi kweo tolo de la vie. Awa balobi nini. Papi gene tolo de la vie. Veut dire tolo de la vie. Tolo de la vie.